Merci beaucoup balandinanga ya Anti-Stress TV bambote belé esika ezami bino en tout cas vous abonnez à Anti-Stress TV nulle part ailleurs en tout cas à des masola qui tourne ko betama à moko c'est moninga makuto ni elesa ko pata toujours teke malamu moko c'est moninga vous abonnez à Anti-Stress TV on a les chaînes ya moké ya sika ebotani en tout cas vous abonnez vous partager l'émission nanga tout que c'est vraiment grande dame. Merci beaucoup à JM Jean-Marie Kaya mon boss en tout cas papa merci vraiment pour la opportunité qu'on peut toujours petite non Nadine et laisser pour pendant toujours teke malamu moi concernant en tout cas bambote no ici que je viens depuis Paris mingi na Demero qui dit mon grand frère chéri depuis Paris bambote no yango en tout cas ba bengi na Congo ya Fretas qui dit ma sœur chérie depuis Paris hein en tout cas bambote no yango na mona poto ya Tongo famille qui dit bambote na yango elle s'appelle Francine Kaba, babi Francine Kaba depuis Turquie, hein. Et là, on a yango, on a déjà dossier, et là, on a pas yango, bah, Sirvette, et ça, on a vraiment grande dame. Il s'appelle Asta Cosette, mon ami chéri, depuis quelque part, bah, moi, tenant, André, l'homme pour tout voisin, bah, moi, tenant, yango, Neska et Zanio. Voilà. Ah, on a Kolobela. Bilenge Bassi. Ngai mimi la bilenge basi en tout cas ngapona bilenge basi na kotika te na kobeta kaka besete bana ekilelo bolekisi biso ba série uti tokola pe boete bino bana ba série 9 oyo en tout cas biso ba série uti la boete bino bana ba série 9 bolekisi o bo ma kilelo soin kilelo propre to boete ya kilelo na to koma futa hein akilelo soin na be miseni ba bombe kala kilelo soin bomba ngoze ekikala ezaka kilelo o melola lika na coin bo esika kuti ko ile siro tema lo ekeko yaya oko détruire vos jeunesse na yo oko détruire ki bolenge na yo pona ba sentiment inutile yo mo na 18 ans yo mo na 19 ans on va découcher. Maman a déjà l'embayo à cause de cette autorité pour ce qu'on a pêché de yo manqué awa au tia na moi le quoi yen yo nem to botai donc mon épingle l'autre côté papier au moins prendre l'autre côté na sens ni au moins prendre qui zengi na maman au comme parent au comprendre pas c'est neuf mois avec celui qui aime bien châtie bien. Oh, moi, on a ça là, on a rapport à Bolimo, à quoi adresser pour qu'on soit là. C'est ça. Il y a un âge de on va faire moi bar, moi en gandapé, on va moi chimbo. Eh, on a mon ami. Yanké, on dit pour bâtiment le on va pousser, on met moi en as, to sopi cabello. Il y en a. On béni moi chicha. Eh, on va faire boire, on va faire du colopette, faire pépéné, on va la chicha. Il y a pépé la zanga tellement ba week-end comme la moi ba boîte tout beau été ya pour préparer lobby na yo ba lelo elenge mwasi bana na mwana yo kanga iko lobby na yo ya malamu wana poza la meilleure faut lelo donc poza la malamu bongi sango bongi sa ki yanke futaka te Kindumba pe e futa te namona te ce qui sida te namona te ce qui mauvais sorte namona te e futa te ngata ke mukolo na ko conseiller bino bilenge basi e futa te je vous dis franchement yo obana ndako no banda tongo wana ko bouger terre ko la moi pondu pour benda moi ben teintiré ya c'est comme ça qu'à 16h au jus brosse na pepsola c'est que na tongo au brosse quitter au jus moi brosse na pepsola dit qu'on brosser pour brosser une banda au niki lem aussi c'est un peu côté douche chocolat bon ici de tout bien 17h30 18h na bien pesi ko okende o éviter. Et si on peut éviter, on peut bien on peut yoter. Et si on peut yoter, oh là, on te chance comme le cas. On a dit qu'il faut qu'on ait on va bien moi rendez-vous. Si on a dit là, on aura acheté.
Nanzela muta bengala mbwana yete. Et puis banga batata nikolo te. Banga ba 18 ans, ba 19 20 ans. Banga ka batata te. Pomo atiko sisa ka mwa nini na ye. Atiko za mwa diplôme ka lobia. Mo mona eloko okundisela otata motali munene. Ako banga yeta ko banga te. Adam pe Jean Pierrot. Banoyo. Yo ko tchaka trouble na foyer ya batulelo. Et après les mo ka bota misila o tsabe trouble na foyer na. Yo kasi objet to lona ka yango to muka kati. Eza na moi na maternité sur la bota inge yenda ko tcha trouble na foyer na olobi. Poba ina ngai akusanga soni awalingila nga bana mike kasi yo lona ka peti. Boyo lingi obuka tendele yo kaso buka lola. Aka na sa moi. Tolo na gani na couple bato. Oh lo na kati. Tika vie appréciée. On a mon petite gamine ça na mukimia. Tanga classe mela maya pio. Et loko ici la raté ba oye na moté. Nanga bien et loko o ici la raté. Ba oye la raté. Avant bota mokuta ka mibali. Okokufa otika mibali. Mobali. Et loko yolandaka wana mibali wana. Eza la kaka. Et loko yolanda ba papa wana olandaka wana komisa mutu mwa likolo wana. Okuta kango. Ba boti no ba sala kango po yo bana mokini. Obota mi okoli ti okende okoma pe mwasi okuta ngo tipo okufa otika ngo. Alors inutile owelela. Luka moyo construire vie na yo. Luka moyo construire vie na o bien-aimé. Vie o construire yango na nzela mibalité. Nzela mibali ko za infection, nzela mibali ko za maladie, nzela mibali ko za envoûtement. Est-ce que yebi ke bo sangisi nzoto, mwasi na mobali bo comme même esprit. Ce qui mobali o za blocage, ba freinage. Ba malédiction ya famille na ye ba envoûtement ba mauvais sort pendant que bosangane beaucoup même esprit so yo elenge osangana mibali déjà combien milimo boni oyo kolataka na nzoto na yo elenge mwasi milimo boni alelo ko za mama batamuke ya mawa mama batamuke ya mawa alingi yo na zimo sa génération nga. Ok, you know, comment on m'a tata mibimba, oyi di mwana yombo na vie. Oyi di mwana malédiction. O mwana so mibalo basima ba kotonte ba loger, mibalo basakupe ba vie na bango, mibalo bazobeto la basi, yo bimina bango. So mobali wanta bimina tango yo sangana mwa batamuke o baby si vie na ye na nzela kaka ya rapport sexuel. Na nzela kaka ya bosangisi nzoto. Boela kanini boluka ka pe nini. Sala kimia, melama ya pio. Eloko oyo esila kate ba oyo nakana bango te ya. Comment elenge mwasi 18 ans alonga da 4e. Zimo pene bo manga. Okoma na ndaka libalo luki bana zibana te obengi mfami bandoki. Okozwa libala malonga, okozwa ngo penza. Kolo pe ngo pesa pena libala kitoko. So luka bana ba lia mbongo na bazati. Ngaza munina mwanda olongola zimna ndeta fufu. Ta décret. Mais yazo ngolo bala bota. Azana ngolo. Ako longola zimna ndeta fufu pena ba muna na suba fufu nkolo. Ba ndeta fufu a mike wana na kota songi a fond. Mbana ko pesa $100 ki olongola zimna. Excuse. Ako pesa $100 olongola zimna. Yete. Ebi $100 olongola na tono kezanga. Angunza na miss na mona mona na waka somo na kima do zandoki soki nzoto mo ko sala ngo pelo ya nyama e bo nzoto amuti ya muningi ya nzoto na ngo sala ngondele ni angunza ni penza kiti azu dita fu afongo likon bongo yoka makilambo mambuma ta degré basi
nde bazalaka basi ya mabe ntango makili bemesili asombi ya bantibiotique ayebi na bantibiotique na pharmacie oyo antibiotique oso na meli ekosokolanga makili ekosokolanga masube esala ayebi deja asombi mwa antibiotique na mpe akubuli esili nkolana kira tia rouge ya moto mai malili abosani on s'abosani dans la dépense à 100 $, voilà, il y a aussi les ratons 10 000 francs en spécialité. Il faut que je me antibiotique. Il y a 900, sur combien de dollars? Et 97, 98 $. Il y a la Kenya Mozambique. Basket, t-shirt, culotte. Comment on a dit que mon été? Abiyaya, on a bota moi la manque à moi, c'est pas rare. Tout le monde a dit qu'on a comme dans moi si on a longo la tina suka. Mais quand la salle ngolu abala ananda baba boti de ban. Mais ça bakara. Bata modèle boba bota rapete que nda ba bopo botite. Soit autant musi bino mabe, autant musi bino na lolenge, tant mutu pe olongo no ba zemite la vie na yo. Mais au coup tant mbadi mo ba science. Oyo bazaka betola bato o bazaka ba maki ba semence ya basi yo yebite pendant que bozo na bosangisi ndoto la bino kuna pambo ya azwaki ya yo bana 5 yo yeba okomi tuna bana botra na longola nga zemite bana botra na sala nga tritage te camarade okuta longola bazima ta di fonde ni ya boti mengana te tango mususu pe okuta na mobali ya mabe azo bana no mabota nyos on ne sait jamais. Yango kindumba ebongi opeka te na mwasi ilengela o wela bisengo mukili boko ya lola oyo ya lola pona eza pona libela olori ga olongola zingo pour moi na balo bayaka na mabunga biso wana bayaka na mission bayaka na mission ko la tini wana mukili mais yo kati émission wana ozongisi oyo kati émission osa mambolo sa kolo on a maman ça nkolo atindaki na mokili abe pourquoi atindaki so yo obite nkolo yo za bolole yo kotina mokili ngana na posa ba yana mokili alors yo zongisi répondez-vous erango yo soko sala katika soki peze mezali déjà ko kolongola ya kolongola na ote simba mwana wana on sait jamais tant so mwana oyo à cause de la fatigue étant lobby à cause de la denise à lobby à cause de olive lemba lobby à cause de la kabila lobby pa simbi libota sungi libota ya ngolo nzamba tindra mutu na mokili na mission na ye et pourquoi tindie na mokili aya na se ali bomuna wande ozali na zemi wana oyo na kolongola te kolongola na ote kolongola te na boyo kota na monde ya si je savais oba sona yebaka ta lelo na ngobota sute poser bikutu kaka ya suka na na boninga la moko ba mbote skizo ni papier mo yebi ko tozali kama na nga abala pe donc na tanga komboni me ma copine chérie akamba na ngai kama na nga oyo te na mona singa nkola limbisa nga po ba yere musuko biso to sa na vie na mbira limbisa biso kama nga abanda ko bimana tenancier moko tenancier wa sala kombo ana baka minene ya bakapela na bani sala pena kombo matonge na kapela na lingua na pesa laki voilà moninga wana tenancier azali na mwasi ni anda en marié parce que camarade na kende comme serveuse kuna ta comme kuna patron lingié a commissaire moi c'est en tout cas alinga qui en bordon ba tamboana partout moi c'est un peu le quoi pe aba lebe ko sala ta o tuni msani na biona ke na ndako tupido muta mbaza na bar et moi la ndaka na baba ya ba vente na et tout boy en tout cas moi c'est pas qui parle de kemba na musala ok ba na kama na pe hermios munga na komena nzini akomena tatao ngai na senga no balimbisa nga alaki la première yo pise conseil lo la zinwana ngabi ya ko bota na mobali yo te ko bota na mobali yo te mbalo za mobulu bela sepera la relation na bino te aya ko bilanga pa modèle baba ne o to na mboko na kisi on sait jamais
okoki kobota na mobali te kama na biaya na longoli bazemi ebele na vi na nga nayebi te soki oyo eza mwana suka nkolo apesi nga nayebi te nga nakobota mobali abengi nga oke mobali abengi na kisi ne oyo eza boye akoki jamais kobota na mwasi ya libanda ya kozala na yo korenye na ye na makambo nyonso to akopesa oyo oza nango posa so okomi na zemi akopesa mbongo il faut olongola soki olongoli zemi wana te bokobebana na ye akosala effort kaka folongola kama na ngai kobuka mobali so amoni ke ko kama na bai mutu mo ba mwa visibilité ya mwa kolata mwa nini anyabi mwa lokumu parce que casser kama na beso ayo critiquer par la biso ngai na kama na musu ke ne mwana tanga ko mo muninga le ate poso na muninga musu yango e ba da musu na lolo kama no si ama ko bota na ye amosa niveau na ngate si ala zo eka ka boleka parce que ala ba biso ngate ba na lingana tonton pour moi tata ndumuna la ndumba mingi ya ko tonton ko bulu ala mbongo il était akufa déjà il était beau tout ouais ba mi tukane bo mais nando sepe ane tela mo ko ndira opesa kama na malade ni mo mbalo za ndumba ka sérieux te aya na basi ya yo sala awa mo bi manaye mais on tata na basi awa azo banga pe yo te tika ye donc so bala zo so bakeno nga ko bota mo amasana te nga siko zo ka motema nitika ba bali yangati ma copine alobi na yo bala oyo te tabu bala zo bano abi ya yo kama na bien obi kele ngata ma kombone kama na alobi atali kolo na mabele esangani nga na longola zemi te kama na nga alongola musala na ye akimi abita musuba ko tina bato ba lever nga wa pesa nga makisi ma tona kili bazimelonga akima amona la ni na nga camarade na ye ni na camarade na mususu santo solara ba WhatsApp mais ko mona na boye rien esika koma abetela biso ka boyaka camarade ya bomba zemi 9 mois aboti mobali patron mkonzi maboti mwana ngo ata miliki ata podo de tala mwana kituka mobali bogos mwana ngo azuka papa ne mbimba na mbinga na mulai na pembe nyonso papa ne mbimba mwana banji ko la pambo kama na ngai papa na banji ko kita asa zuka kama na sala ngabe pwani sanga mabe sanga be pwani asanga mabe ka bon kama na bobala njiko kita anyo kita mwana ko si en 10 ans kama na ngazungulu amtana mobali mwa bali pino mobali wana bota te bazu mwana bakene na libala mobali yo kama na ngabala ki na mwana na papa ya mwana na yewana baza lokola famille mais ma famille parce que wana de ko donc côté papa na baba mwana na mwana bango libale baza mwana ya mwasi bana kama na ngabala ti on choisine aluka zemi na façon nyonso asanga na dino moni kama na omoni ya omoni soki siko lelo na longola mwana oyo lelo na ngala libala 100 mwana na lelo zo sunga muke pour ka na bota mobali na nga abota te bato bako pe te kisi ko bota te na msezo uta nga mobali mais ebite tu bezala nga munanga na ebite to luki na bota te na test tout na ozo kazini o comprendre on conseil bilenge basi soko uzuze mina yo eza mona za bénéfice ko uta na pankolo ata ozwa ke na ndenga lisumu c'est un bolimbi si pesa mona na vie ko pesa kozi on sait jamais dans ce monde là le but on aussi pas sonner de mona moninga la azipa sonner le mona comment quand même so tali bo CP donc tika le yenge tika la vie à talana tika pour ko servir yo na rien ma chérie ozo lukana okuta ka ngo tika ngo pe ko zala ka donc loko yo et si la raté na we la rappeler
C'est un peu ça. Merci beaucoup, Fréta Kidimbo, ma soeur chérie depuis Paris. Merci aussi à Demero Kidimbo, mon grand frère chéri depuis Paris. Pour la nuit, Francine Kaba depuis Turquie. En tout cas, Mambo Tena Yangwane Sika et Zoamio. Demero Kidimbo, Moyaya pour la nuit, Asta Cosette. Mon ami chéri, en tout cas, Mambo Tena Yangwana. Merci beaucoup à JMK, Jean-Marie Kaya depuis Paris. Merci pour tout, papa. En tout cas, nous avons toujours Mikolo. En tout cas, pour ceux qui ont été dans le papa, en tout cas, nous avons et puis ça joue merci beaucoup Loani Mwamba. Voilà le parent de Loani Mwamba. En tout cas, ça mon boss à la mémoire en tout cas, tout ça le parent de Loani Mwamba depuis quelque part les grands changeurs dans la ville. Donc Loani Mwamba et Jean Nyonga la suki awa. Tout le monde a bisous. Bye.